Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba Balobi oza mo pepe Bapekisaka mota pemba te Umela Mama wongo la reine Omba La reine mama puissance Dji Parando ne makambu tata ba journaliste tout ya mokilio ya mboko do charge ya mokilio mboko do ngai ne makambu vraiment pena na pesi batu tout balandaka Dji Parando la fin du péanti bal na chambre borochwa yenda ina makambu na mboko vraiment pena na kobanda bongo te na bandi pena na la reine Omba automatique ya ba mama nzambe ya ba mama vraiment pena na yena maestro de Bundes maestro de Bundes na pesi pena Congo Zibula Meso TV Dji Parando azana bino vraiment pena na pesi aimé kasaka yo yebi Dji Parando nenge bokenda na ye vraiment pena na pesi bata potoni surtout na pesi bino tout bambote na obwaka na pena komba mutu te po bo sola na bino be bien te na pesi ka Lorette mon pala la tigresse yene makambo vraiment pena na pesi susu mutu lola Emerode libanga ya talo asolola rabia mundele ya yebi ko solola vraiment pena na pesi Abdallah Mavinga na pesi mbote Variste Abdallah Mavinga na pesi mbote Dji Parando la fin du péanti bal azotake ka ba faire vraiment la reine Omba automatique ya ba mama nzambe ya ba mama Congo Zibula Meso TV Dji Parando bisa bino ya mbela bino Diego Milito grand chanteur na ndenga mokete chanteur wa simbi pena makambo pa Richard Watanabe Gogan boyo kaeka na émission Dji Parando nde mambozo kendele vraiment bina na pesi bata poto tumbote mama Chantal Wilo na pesi mbote na kacha Bundes Dji Parando la fin du péazo takeka ba faire na pesi bino na yambela bino Diego Milito chanteur pena ya makambo o ayaka na makambo na ye vraiment pena azana orchestre ya Richard Watanabe lelo boye ba nyonso parcours ba tambola nene boye ba ngana émission Dji Parando na pesi ba tutu balinga émission Dji Parando ba moto na bino bolanda pena na elbino artiste na bino o tu bolukaka na pesi couleur télévision mbala pesi mokili mobimba charge na bino yeyo moko ngande na simbi Dji Parando la fin du péanti bal na chambre borocho na elbino makambo moto papa tata yela ngalimana na ekiposa ya komba ona koemba pasi ya mokili. Bonjour Dji Parando. Vraiment pena lelo tokobanda pena bongo te toyeba na ba parcours na yo première fois Dji Parando yambo na émission Dji Parando lelo to na 2019 et on a senga pena na takena na yo obimisela biso na makambo tokobanda pena bongo te sans que toyeba pena parcours na yo Diego Milito. Diego Milito, choriste, Diego Milito, na Saint-Joseph, Diego Milito, chanteur dans l'orchestre quartier, aïe roli moi trop, Île des Stars, des Best Stars, Diego Milito, avec Tutu Kaloji à 2007, comme ça, 2007 je crois. Diego Milito, Maison Mère Mamouké, Diego Milito, Ina, Chika Musique, Diego Milito maintenant, la Team Mourata. Vraiment pendant tout kota na bisika to obandiko ipsanga Diego Milito et pas ya Kaluji bozara pena na banani na tawana. C'est vrai Kaluji mbara. Mbara. Beto boyaka salo ezalaka na raison. Supa bolingo na melaka na bukutaka pe mikuwa. Bila ya fourmi sikra mungi makila. Et pitié. Place na mbara.
Nanana sosa sukolaka na zelo po ebima ekomemela yebanga momingi na nzoto elambaka lakoya te na feti bankini baseka yo wowo je t'en prie tamoela me mama mama souviens bien Tutuka Luji, c'est vraiment toi qui n'a pas chez des Kamulamba, toi qui n'a pas Titi Lombe, toi qui n'a pas Robine Mundibu, toi qui n'a pas Mbala Bina Filé, toi qui n'a pas X Bastona, toi qui n'a pas Kokongemba, toi qui n'a pas ouais, n'a pas Luki 2000 et tout. Ah ouais. Les lots dans les là-bas, tout besoin qui n'a pas les lots aller n'a pas Robine Mundibu, mais le Robine Mundibu président. Chanteur et abattu. Et ça la rondelle. On fait la musique. On fait la musique. Ce qui est important, tout ça la musique. Tout continue ça la musique. Coup de chapeau ici Gazali Robino Mundibu. Coup de chapeau pe namona massa nangai bina filé. Bisi Gazali coup de chapeau. Ce qui est important est tout ça la musique. Na comme pour certé, nazara musicien. Lelo tant vous voyez pendant la maison mais wakukuta sous banani. Déjà les bisoto les tu pas tout ka luji ba robino ba longo avant robino a na maison mère nakutaki ba Gemerose nakutaki ba Robinho nakutaki ba tutu ba miel de son Fabregas nakutaki les Bogar ya les beaux nakutaki des pliques pour maniance mutunanga KV Oliveira Roy Nkunga nakutaki ba Germaro nakutaki ba Ebo Alotin nakutaki Héritier Watanabe maître supérieur nakutaki pas mal de gens Diego Ndoi nanga animateur nakutaki brigadier Sarbatiano nakutaki ouais c'est vrai il y a le bébé FAP4 le sako Bogulaka. Mais c'est Rolandoti, ça qui système 12-12, c'est que bah betela comme beaucoup bima et on est raté. 12-12, de là on le vit 12-12 pour 12 les agents na biso ya wingé to ça qui nango. GR musu balba fina basali boy. Mais biso bato parmi bato betela maboko bravo to sepeli na yo zala. Betela yo maboko bravo to betela bima. Te biso pena ya zala. Zalati après de zala na yo ngape maison me elongola ngate sozo eba bato batara biso baebi nzembo bébé okoma sosa ba bienvenue balobi olala kananda kote bolingo nanga bamoni na bakwa baje ya somo trouble ordre public commission de censurer bolingo yo manga yo ba vivant ba komelaka ba mort tout interdit au pays azisoki kozonga sentiment nanga ekoleka te Moïse balobi bamoni ela métier la ye balobi waniza babiloko to ba empreinte to tika na maison mère partout dans le monde batindela ngango dernièrement Arnaud batindela ngango aux États-Unis Papa Koko batindela ngango aux États-Unis na Calgary kutu batindela ngango tina ba France wana ba Karla Choko bazana ngo ba Chiribu da bazara nango partout en Afrique d'ici na genda ko yoka ngo lisusu partout na zalara na yoka empreinte wana et bato ba regrettara ga fallait mba maboye mba mabongote biso toza ba bato to zelaka nzambe bato to yekolaka bien vato bima so mona le ba masana ngo na otanga na mona bango so ba position bazaleli Oliveira ba masana nga ba yambala bina filé on est na mazomo kuto kimande Oliveira po kotala pona boye on est wagina mpifote po to moni pona boye ba nani mtulola nani grand chanteur le susu nani ani chanteur ou t'es pas faire nani commune kimana ba arkeli ba ye ba kangi ba nani ba Nikodem ba ye ba kangi ma yo voix kitoko boye o kangate
Te nakanga déjà. Là nazo mbanzembo aux appels. Na ba coin tout ya monde ba bien. Mais malheureusement non na un album te. Mais je suis connu par ça. Sur Taliba émission en banda 2009 au monde ba nombre de vies, nombre de jeunes au monde qui j'étais déjà dans le mois qui me paye déjà dans mon kili na moment on a gana zaki on a parce que na ebe ko sa musana ndo sala. Et à la musicien morote on na robanga na Congo boy na banga ye azati parce que na yekola na sala excès même ya yekola pour na yekoli libanda na balabala ti na yekoli suna chic. Donc ils apenati mais na respect belé na batu nyonso babima liboso nanga ndeko totanga frère nanga Oliviera grand chanteur ba Serge Mabiala ba vieux biso Célébou son excellent. Est-ce que yebota molo mo ya Serge Mabiala obeta ka ngopona la Serge Mabiala ah Serge Mabiala biso to interpréter to wo ka tamolo na mbani ndi wana ngaiko na tanga mena zuwa chance teto diplôme ya kosala na banque mozu ya mpasi mave mavanga kitoko mama botelanga yango yo ekomi konzuluka na mitali mera mafuta efrazi na regrete mokolo d'Arteli Mayala kozwa ye mokolo nesemakiadia kozwa mokolo Frank Olympia kozwa ye vraiment pena to kinne su to kota pena makambo est-ce que elo ni sala pena ke yolo na maison mère le lo kota pena ke pas héritier watana belo ni sala ka héritier mais maka bino to ya ke ya mais bino kaboli yenye maison mère katikati to nene yo pozala na katwana bon vision malamu balandaka biso nyonso to banda musique na maison mère te to utaka ba quelque part pour to mabe na maison mère mais kokene neti ngana wata eza teki wata longa na longo te ezaki ngana longwaki déjà na kende ko la musique na chic na ina et tout ce que Dieu fait bon tant sous pe na bima na maison mère tant sunde lelo nazana na position na za na na musique intelligente pour bino boye bino botara musique to bandota la musique lelo te côté les mana gauche ya mokonzi isa c'est pas donné à n'importe qui isa nsakave il faut eba maman et nazo chance ya okene na ina ko la musique isa ina si malchance na minute wana o bato bandoka nsake fallait dégwa bima na minute wana mais il fallait na la musique wana pour lelo na beta musique intelligente né na lo barné trésor mbalika da lingara ça me ressemble pour ressembler na fallait na la musique mobo na ina na la technique na la science ya musique pour que na mélange on a talent on a zaranango ya munga na lo barana na science na talent na na science et toza mwa mingi te ba tozara mwa bongo so lobi bongo bo mwa mingi te siko ko tala pena ba chanteur ba beta na orchestre batu to yena na ba chanteur Fally Ipupa différence ni za entre bino boye marape che watana be na bino na bango ba boye marape Fally Ipupa déjà en vrai muto beta na groupe d'accompagnement na muto beta na orchestre baza nenge morote baza genre morote ya musicien ba kilta ba on pe nenge morote tout ça d'année monté par là guitare moi je singa vina biso constapi to beta total la route terraza bogar to eba obina to ala ta bien jina bien jour en côté abeta ka guitare ni akende ba on beta moi musique ya moi bongo leader aza leader bango baza neti bazati c'est pas pareil déjà na biso différence na biso ya liboso eza wana est-ce que yo bona combat kaji combat ya kaji balobi bina chanteur mo bina pa Fally Ipupa wana wa posa bina deuxième voyosa ken na minute o robenga bango ba requin ba yembaka ba accompagner mutu mo boye photo la tout mo boye to ba accompagner artiste o bazo accompagner Fally Ipupa nengo lobi biso sko to zapna na musique pena ki non to e pena musique mo ne to e boye eza ba tumo trésor mbalika da nani nana ba ka la dego parce que na menage ba mboka tuto ke ndaka moni ke so menage mo pe menage e pe na menage oui boye ma bana orchestre mais kuna ba ona ba mutuka ba voyage pas ba marque ni ya mituka tam suka moins de déplacement
so moto asombi mutuka na musique ya Congo obetela ngotolo omona oleka na TV bina na sombi mutuka na otambola na marque X na obetela ngotolo te po nani na obetela ngotolo te po eza voiture à marque te comprendre ezaka moyen moko et déplacer ngana koma place na okende parce que biso to lota ka musique biso to reva musique wana omoni la musique ebeta pena ke faire rigola JDT mulo po maison mère wana bazo beta Zenith bango tu ba bogar bango tu ba yembaka bien babina bien bazana ba Benz ngasko na reva musique ezala bongo et na souci na ngana lingaka musique ezala ndenge wana so ka e komi na place wana te na obetela ngotolo te donc so ina ebike jin na nga ezana ngo Zara na otanga ngo binate mais so eza Kenzo na ndenge pe ya je yomo etake chanteur ya Héritier Watanabe oyo bake fali po paza likolo aza likolo na ba niveau nini ba 40e niveau babi fali po pande mikolo yende likolo na bino tu do yende de king aza likolo là to mata en avion to kenda likolo mais to kitaka okoza likola nzete okangiti olema omona kaka otiki faut bat musupe ba comprendre teke yem ta pesa ndele leçon na musique ya Congo moni nzeta mbila nzeta mbila akose comparer na nzete ya kokoti te nzeta mbila za mulai nzeta kokoti pe za mulai na ndenge naye yazo pesa mbila to lambela mosaka to dame mais ye pa pesa kokoti koto sans kokoti pe bika esenga mobali fali ya kokoti par rapport à makambo da so sisi olia mosaka olia pe kokoti comparaison za nango na eza nango na raison pena mingi te mais Yazali c'est un grand artiste de mon pays na mon tité Fally Ipupa grand artiste ya mboka na biso yeso azambila biso to kokoti bino to Héritier kokoti. Quand on parle de Héritier Watanabe, tu vois Diego Milito. Ozondima orchestre wana to ozondima mission wana te. Ozondima ga leader na bango poko. Ngana ndima bango po ani bango mona ba mindimi pe menanu te. Poso muta mindimi omona yeke ayepe ke na mindimi. Comprendre ngane na otambula bona ba trésor mbali na za ba ni omona vitesse ndenge kende. Ndetska ba bi orchestre na bino pena na ni 20 type na makambo te. Kotala ba chanter otala pena poto. Orchestre des poteaux et orchestre qui est poteaux ça c'est pas donné à tous les orchestres. Fallait pas que nous fallait pas que nous orchestre qui pot ba on ba groupe d'accompagnement. Mais maraba ba qui libani. Mais tout ça la différence d'absolu ngwana. Orchestre qui na ba sud netisiko lelo actualité ya monde mobimba faut ba tout na monde faut ba lobela ngo na ba français na ba anglais faut ba lobela musique ebeta sous en Afrique du Sud ebeta raté musique à Congo. Tu go beta musique en Afrique du Sud et tu peux chance na batutu ba beta et tout et biso to zatege to linga biso to zala bamsu bazala tete bino pe fobo zala moni biso to invoquer lisolo tembe parce que on était intelligent, on fait la musique intelligente parce que sans guerre il y a musique wana musique na biso pe moye ko malikolo place ezonga place ezala nde balobage kita ezate. Mais les autres ils vont pas balingiter que baninga msuba bima au mona ke jomo boza na succès mais succès mo ya muninga na ezo sala epasi pona nini eza mabe batu ba comprendre te au mona ke tamsu jomo boye aza grand artiste mais au mona Diego Milito aboye kaka eza na réseau eza en 20 ni boya leader na Fally Ipupa yokati na to ndima na ndimi mina na poso comprendre que yende mtotomboli ta msundu la Congo atomboli ndu la Congo po ba lo balibana na kati bon na kika na analyse na yo atomboli musique ya Congo série ba weranson bazalaka na top ya musique ya Congo baloba te que musique ya ba Nigérien leki ya biso so yem ta le premier c'est yem ta police ya biso c'est faut bat musupe ba bima ba sa succès bazwa relève wana to koma gagner ba Nigérien donc c'est ça. Et lelo na yoki boto beta eleki na ndenge à la merveille Afrique d'ici des agi na joie so ke lelo na micro baladeur na yo ville wana bande tambola de porte à porte au monde ke ba biso ke esengo moto zagi na ngo kimi biso ke mo musika biso to beta musique na format moro boye na ebité bat bana miso mona ba mona biso to beta musique na format moro boye ke Héritier Watanabe ba go matana noté
bato da ba sepeli ba beti maboko bazap na ege bana Afrique du Sud na pesi mbote na ambassadeur Aridi Kaombo ba mbote belé bisiko zali ba mbote belé en tout cas na soutien. Merci Gelor Matungulu, merci na bana Djobour, merci na ba Mohamed Moleka, merci na ba Poison, les Poison Kassereka, je te salue. Tu vas soutenir côté. Te batona ce qu'on entend là. Bazana ba Maserati, batambula na ba car moko ya moi genre. Otala lelo, ngai na mekana ko tuno question. Je salue. Ça rappelle question na otemba na tuni yo po. Ora ta ko akonta pe nini pe na yo. Kotala bobe te musique bien. Musique mayele bachaya bien, mais si le lobo wana na mpifo wana te boki ba mikili boki ma mutu mais bokanga kaka Afrique te pone. Non, il y a d'autres coins musique et betaral sous-soutin. Tonga to beta na Olympia. Ka bande ko na bisonde ba boya ki to beta na Olympia. Surtout beta ki sko na Olympia wana. Et que to salis ko plein ko le ba tout ba beta na Olympia. Obi cote ni nge baksa na musique ya Congo. Nge baksa cote mombu. Et Olympia Mbamo Tongato non c'est tout bêta sous Zénith ou Bercy comme ça ou Palais des Sports parce que tout ça n'a pas mais il faut reconnaître que Mboke outil n'a pas problème mais belle politique ou sali que ils ont dérangé bisonio pour politique à toi qui peut monter à moi qui paye pour pas si peiner Mboka ego yati nanda kuna yo et Dieu est grand alternance c'est comme moi bien et comme okende nenge betolinge laka. Et les lois Afrique décident de comprendre lobby on a Paris et aux à Londres et aux à la Nini confiance au beau pesa biso en tout cas to roi simengo pour ça na biso eza musique ya Congo tozonga ndenge tozalaki numéro 1 donc tozonga bina na place wana yo ça biso bien eloko ça la biso que to leka bango za pe ba live parce que ba ndeko na biso ba Davido banani ba beta ba live bena le roi biso te ba ko kango le roi biso te et ba vrai artiste ba on a live to na mona ba Michael Jackson banani ba live ba tombola la musique à États-Unis tina niveau mo boy le pe to mona ba rien na ba ça succès mais eza na niveau wana te parce que force ya live eza mususu donc force ya ba spectacle et contact capé ba ça sera quelque chose. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de Rwanda. Et on est doué à ça. Et les lobby, les tout ça se comprend. Les gars, mouké boy, tout bêta, Olympia, tout zongi, ça rappelle musique en place. Les alaki po musique est comme être on dit, bah tout le monde est, tout le monde a lemba, on dit net, bah tantine boy. Il faut venir bayaya. Et bayaya tous ali, biso ba bien abso orchestre bayaya quoi. Donc so tali moun bena ba mishkanga ndo zo mono zo donc format wana, y a besoin d'un biso. Problème ni bozala na wenge maison mais Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka bolingo vraiment soke zala ka tambongo mena sangi na la reine Omba pesanga talumenya mama yo automatique ba mama la reine Omba moko ba mama la reine Omba. Si parando denju savela kisangandela emeka saka meveye mila mama wongo ya mama mama la reine Omba balobi oza mo pepe bapekisaka mota pemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama